bala équipe a raté et puis aujourd'hui ceux qui moi si à bala Priska notre sœur Priska bah nous sommes billet tout le monde abali mobile photo tout le monde mobile en ba photo bimi que oui azana non divorcé na moi sinaye photo peut-être na tango ya bolingo balek na bino tant babala bozo ataka na concert problème attente na boza na problème na moi sinanga na bimeli moi simo na bala eza ngana yeli totalement babiso mi balé yo pour yo ngana na problème na ete na problème ete so ya ke ni loba na yo Nathalie, on a fait que nous simiser, on va simiser, yango yo monisi ko problème ngo ke oui problème eza donc ba ke kangana na simiser ba mbeba tonga donc c'est que âge ba âge kokana oh c'est comme dakala que te baby on va sola yena mobali na bisike non de abona na problème na moi sinanga na poto mais ngana to bala na problème to ba tonga Maintenant, on a dit que nous avons giflé pour nous battre. On a dit que nous avons giflé pour nous battre. Tout le monde a dit que oui, guerre n'a pas de micro oyo et qu'il y a un lélo et ça va micro nanga. Ah papa, la promotion a été. Les animaux. Ce qui passe à micro, moi ça micro bon, les animaux. Quand la bino ga tata bino ke bala ba mi ko ba mi ko ba ba ma wi ba to la bonne amende simba raté la bonne place bozo baki 5 millions qu'on a simba té encore bon côté ba ngali kolo kuna ba simiser ko to ande ba to bakisi ba ratro o mata bolila ne to mata ba rompo kuna wana côté na ba ande ba to bakisi botam so ba zo enfant mais ne to bona limité mo ke beta neti moi sini va penser que l'on a congéli madudu pire mutu nanga to kabola ne tabak nani moi sini nakamongo yango ya uza momi nanga ngalo ba momi nanga video na ko kani depuis ba marque ba momi nanga obi ba makango nanga na ndo kaya ko kani ngota beta meli 3 casier ako makango nanga te mais bale ya Nzamba mais zolu ka vraiment guerre makasi entre bino artistes et comédiens na basi ya poto na mibala ya poto problème na limité qui ne peut pas police la ba makambo ngo bino eza na sens te biso da so ba comédien moi je m'attends bokanga penza président bayoka hein biso da so ba comédien musana biso yango donc ça problème na ba basi ya poto pourquoi obena mibala poto da problème pourquoi songa na problème nanga et que nous la ka bazwa kize babi bana vient tsaka la balinde peut-être eloke pe sozo nga bala liboso na ye nga bala liboso ba comédie belé liboso na bino tout nga ne muna fongola nzela tenga na balite nga so na bali pa tasali libala obe bolingo ya rateke moko mukolo be oh mukolo mo sambono et puis DiCaprio na moi so na za muluba wana ngo ba matamba bon DiCaprio to la yakuba na des petits pas na mais pas momi wana za yakuba et donc batika na bango ba loba wana quoi faut que la mutu dans kana problème na tumba au lubande tumba kusira na au la problème na ngakoma et donc la problème na fidèle bien na fidia ta ou bien na papa koba ou bien na tsaka na nini aïe bye balinga kanketi bye balinga gali mono bye balinga soda na bango yo eloko ngo yeye to apena swat ba fane na ngayo biso nyoso to sabone o asivement na kati ya Congo Winer TV na beni ba fane to avec les filles là nous sommes ba tout balinganga ba tout balinga musala nga ba tout mosepela na musala nga ba tout na sepelisa na banda leso ko mo landa nga lisu bien donc bon mo na nga lisu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winer TV eza chaîne oyo yi osepelisa biso osepelisa yo to talanga kama na seni abana siso ba to nyonso balingaka ya nza ko sabone Congo Winer TV Congo Winer TV la Cléopâtre Sarah Kabungi Banouzi ya mboka na temps réel chaîne ekangi Londres mobimba balobi biso tout eza kaka moko na Londres Congo Winer TV babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winer TV Sarah Kabungi en direct de Londres babi to s'abonner
massivement neti na film. Congo Winner TV, Sarah Kabungu, s'abonnez massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, ya yemoko la Cléopâtre Sarah Kabunji babi moi sur l'équipe ngolo na news la carte na mo pédé la bien honorable René Makondele donc tout y est donc voilà quoi juste pour notre web Sabino qui est beau s'abonner Yaka na Congo Winner TV ya boss na biso Sarah Kabunji la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana kozala jamais déçu talara yemoko. Bonjour, bonsoir amis fidèles téléspectateurs, surtout il y a Congo Winner Télévision, précisément émission Police des Stars, émission représentée par votre humble serviteur Zouma Tumba, le défendeur, il y a maman aïe aïe Baxer, ce papa na Moïse Tumba, papa Zouma ya kapambate, ce papa Zouma eboé, c'est que na décembre oyo makambo belé et indi aïe aïe aïe, na pesi d'abord mbote na liboso à mon réalisateur caméraman Louange Matembo, moi mobile moko bien l'artiste na pesi mbote pas aux aïs bomoni image wana popesa mbote na pesi mbote na ngai a mon boss maman Sarah Kabunji la Cléopâtre babi omoni moi sokomisi nzambe macha mumenu babi obwa kindambo melindambo maman Sarah na pesi mbote babi émission lelo za émission vraiment spéciale babi makambo artiste ekoyinda makambo artiste ekoyinda pourquoi mabala artiste ezoluka toujours ka ba problème tozomona awa simba ya ba mabala salami awa mais ezoluka ba problème ebele l'autre le blessure ba mabala ba artiste l'autre le blessure vie artiste ya ba artiste invité na ngai mokona zanani invité na nga mokoneleza papa Makaya yende lelo aza invité na nga mokonelelo tokosolane vraiment makambo belé tika na pesa mbote na ba ono so balinga nga Joliviette la française de Bordeaux moi si a pembe au monument so komisi nzambe Joliviette la française de Bordeaux au monument so komisi nzambe aïe 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 babi sokoza na besoin ba kata osuka bien na kati à Londres salon Celino ezaona salon Celino ezaona babi esika ba kata suka bien babi ba papa bo mema bana ba marié bokende kuna na salon Celino ezaona pona bino ba ko kata bino suki aïe 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 la pesi Papa Benoît Mbala na pesi mbote place aux ali papa Benoît Mbala na pesi mbote na Moïse Djema ya batu ya mama Clara Clara Kitoko maman Clara Kitoko donc bon mais c'est toujours mais ça na malem on est sponsor officiel il y a Congo Winner Télévision Moïse Djema ya maman Clara Kitoko donc na pesi bino mbote place bosika bozali vraiment na lingi bino na pesi mbote nanga maman Mati Malunda motema bato papa tumana kati à Londres moni mwaso komisi nzambe na pesi mbote place oza na pesi mbote na Jérémy Bwanda Anisha Bwanda le jumeau d'Endende autrement dit Pentagone na kati ya Belgique ba fio ba osala fierté ya balé na biso na kati ya Belgique na pesi mbote ma petite sœur Marceline na kozela toujours nde la kaki ya na kati ya France mutasimbi ya na kati ya France na pesi mbote Marceline na pesi mbote pe à maman Geneviève Bosusu Falanga autrement dit maman Yoyo na pesi vraiment mbote passe aux ababi émission les vraiment émission spéciale pourquoi tout le monde ma balle et artiste ils ont créé un problème pourquoi ceux qui artistes et comédiens à Bali ils ont créé un problème au moins na photo que oui artiste on a balana na mutentel pour tout na photo divorce c'est ça la makité il y a on de l'autre que le bien sûr vie artistique et artiste c'est babi émission police des stars ya lelo et ça vraiment kita babi babonné na ngano surtout hein babonné no surtout ya Congo Winner Télévision boza toujours scotché cimenté et beaucoup de monde Louange Matembo mon réalisateur fungola bamona invité na nga ya mokonelelo papa Makaya très fâché à bien ça vraiment na ba vérité belele ya koloba mbote papa Makaya mbote Zouma Tumba wa kwetu joyeux Noël merveille merci pareillement vraiment bonne santé c'est pour la première fois ba to yamba na Congo Winner Télévision bonne santé papa Makaya et santé sigo ça va notre bela kama kasi le troisième jour nanga mais ça va mais tout le bela peli comme mali ya maladie papa Makaya luki vraiment moi ba problème papa Makaya batnyo so yebi ke oui besoin ki ba carte de santé o maman Denise Tshisekedi apesa kibino babi papa Makaya tema bozaka to kota maman Olive Lembe bobangi obangi ko kende kozwa santé na obangi ko kende kozwa traitement na hôpital ya o maman Denise Tshisekedi pona obanga maman Olive sinon na mois de décembre kombo ebimate yango bangi ko kende
malade nazobela dans le monde ça ne va pas tu comme à l'hôpital bon nazala ba camarade ba docteur ba petit frère ba docteur ba beau frère ba docteur ba zunga mbala moko ba mabeza kena zana carte alors que kuna taba ndo banda po oui ba traiter très bien kuna ba traiter bien mais nande kuna nga ba docteur ba mo ba tuabi ba masuloni ba no il faut tout taquer non biso moko après ce monde ça va ça contrôle l'hôpital na bino mais mal banga poani maman Olive a maman na biso maman Denise a maman na biso yemo maman Olive tatu kenda tu na kata bino aza maman wana pe maman na bino ngana première dame ye wana bon ndiko moko gafa git première dame non première dame azala kaka moko première dame maman Denise na des athées bon maman Olive so va aider so pona songa na kezo traitement kuno biba na kezo traitement wanda ko aider te ya salamani ndi wana basala ndi wana musala na ye ko aider batu ko kaba ya ndingi na ye photo la vérité tant papa makaya beli ozaki surpris mon ba collègue na yo o ya génération na yo ba ki kotala o na ndako mais ba bi na yo pourquoi au hôpital te mais on dirait interprétation ya maladie yango ki mabe ba bi ozobango kende maladie dadi pe zaki ka bwa bando banga 5 ans lo mo batem na sima maladie na peut-être bangi okende hôpital o ezaki reconnu c'est quoi lo balanda ngote ya so petit frère à Jésus to banga kanzambe to yebi na ba famille na biso bandoki bazali alors to telemela bandoki ya famille to telemela bandoki ya belle famille to telemela bandoki ya mokili ya ba quartier ya ba mapango donc ko simba te nga vraiment lelo te quoi yo mali na boka la ba tumba suti po boka la mba fezwanga na chela ba tu poisoté ko chela nga poisé zwanga bongo ngocha na olego donc ko bima vraiment chela nga mba su na sauté yango ko zwanga te po na yebi yango te vraiment alors bantumba donc faut babala mamutumba ndoi na ngai donc comprenez que oui tozana vraiment na ndako ya papa makaya donc to aussi pondre na le pango na yego ba correfie donc comprenez que oui tozana vraiment na ndako ya papa makaya donc fakola wana ndoi na ngantumba ça va bonjour à Kitumba bonjour à Mahabita bonjour Mahabita ok avec la querelle bonjour la querelle ok merci beaucoup comprenez que oui tous vraiment na ndako ya star hein tu l'as dit papa makaya vraiment na lopango na ye ndako na ngate lopango na ngate batu ya ndiko na nga mwana poto donc biso to na biso kaka ba locataire quoi ba locataire to fanda na biso kaka to fanda ya ponga batu nga hite pour batu ba kosaka biso po mimba olbaga bongo ponga batatoni lukea ubali abata ya mama Iza ya bongo te bana poto quoi melanga minga le maka yo fula taka babodi babodi sala bien babodi pour moi donc tango lobi makambo bana poto tikana nto lobela awa waligwa ya polu le sala ki mbilinga mama Sarah Kabunji la Cléopâtre omoni moi sokumisi nzambe na peso mbote momboso lobaka oui papa Zuma yoza guerrier tikota sur le terrain moni to koti sur le terrain to kuna kundolio monima ya bastar comédien papa makaya yinde azalelo invité nga mokona lelo papa makaya tango lobeli makambo bana poto oyo ngana kamwe nebike oui papa makaya za so en bon terme na bana poto te parce que ba série ya matanga ya matanga ya nani ya ndeko na biso pululo atika ki biso oteninga ba propos moko ya bien te oyo bana poto beli ba ke oui ko soisa bango te ko sana bango su bien te bobongisa ou bien peut-être botika la ka bongo tato koti na yo tango na yambi wana wadika bana nani namoni mwa poto nga singa fotika na bodio ana mwa poto ouais nga mona na baligi na poto mwana nga pesi na nimbote apesi mama nimbote na yana misiko nga kizana kandela bana poto koma na ko be bana bango pourquoi nga moko na batu nga poto ba ebele ezaka ka mutu moko aluka ka base na ye a créer base na créer makaya afingi bana poto amaki biso bana poto
Agi ba producteur mo ba kala ba sila bangala. Et puis nga ka ngo zo na mama ngo ba vient biso de JD de faire des grands producteurs makaya boagisa ngolonda mama wana te c'est na boagisa na nga. Ezagi yende donc to bite misango sukelo ni swaka e. Donc ezagi ba mama ne wana te nga na tsina o ba yebinga ba dinga na mutu na finda ka ba kite quoi. Tu comprends? Merci beaucoup, ça vraiment Makambouele qui comprenait que tout ça papa Makaya so na ça vraiment na un plateau na ça vraiment à l'aise parce que na ba question sur oyo qui nango vraiment ya répondre c'est ça l'artiste ouais mutu na ngai père basse elekela ye kuta tomboka tala kuna mutu na poto ngai ya kala ya lelo te serwana théâtre ba VHS mutu na kuta binga sombi makambo makana ebi mote yazo ya limero mutu na gaze mutu abia mwana poto ndeni est-ce que bo pesa bio otinde makaya ngo kombe oyo zo lobela asuka amona bati bele batakaye mutu na ni père basse alobela Richard Kusha TV ye kutu batumbola gati mbanga danser bazongisa mutu na place bato sukuante makaya faut bete le premier épisode na bete la type encore 3 épisodes ba mona talo adi bande ko na epe ba pirnga ba bia ko landa tetika ga ya na ebite so réalité nini ko ya kutivuna vraiment. Merci beaucoup avancé to tika la on a tetika na pesa salon Célino na kata Londres aïe aïe babiso ningi ba kata osuka bien papa maman Zwabana mais ma bana na kata salon Célino ezawana babi bozana ba mariage mne boki na salon Célino ezawana na kata Londres babi bo kata bino suki vraiment ya kitoko aïe aïe na pesi mboto na ngana papa Benoît Mbala moto moko bien papa moi solo là vraiment bien tika na pesa bino mbote passe bozali Moïse Djema ya bata maman Clara kitoko donc na pesa bino pe mbote passe bozali vraiment toujours avancer toujours papa Makaya tout son affaire ya théâtre mbilinga koti vraiment na ba problème na biso ya bato théâtre lelo pourquoi ceux qui kaka artiste à Bali ils ont créé un problème. Ce qui artiste moko à Bali au monde que oui ba photo na yebimi que oui ou bien moi si wana Bali asana un problème azana divorcé na poto ou bien mo Bali wana Bali azana moi si na ye pourquoi ce quand lelo artiste à Bali écrire un problème ceux qui munga Bali ouais ba artiste lelo bazobala ceux qui peut-être net tout le monde awa na ebité ceux qui au courant il y a critique il y a mariage il y a Leki na yo DiCaprio d'autres personnes bazoba que oui à Bali mukolo tout le monde appelle mariage où il ndani awa coming télé na biso moi super zoba la susu awa babi que tout le monde ba photo ebimi que oui mobali wana Bali aza mobali ya bato pourquoi ka soki artiste à Bali il faut ou bien ba photo mitakala artiste na ebima ou bien ba photo moi sana ya mitakala ebima bobala ka bozana na contrôle T ou bien na fiançailles au bozana na basi ya poto na mibali ya poto bozwaka tan so na bango te. Non, moi ça DiCaprio aza moi poto moi ça poto bon na yebité c'est ça critique ba basali libala obe bolingo ya gateke moko mukolo be mukolo moi ça mukolo et puis DiCaprio na moi sona za muluba wana ngo ba matamba bon DiCaprio pe la yakuba na les petits pas na mais pas momi wana za yakuba na e donc batika na bango ba loba wana quoi ezali bala bon ce qui passe à mukolo moi ça mukolo bon ezala nango kaka bino ka tata bino ke bala ba mike ba bala ba mami bimbate vraiment ezala nango on comprend donc ezala ngo libala ekipakate et puis aujourd'hui ceux qui moi si nazo bala Priska notre sœur Priska batnu ba yebié tomoni abali mobile photo tomoni mobile ngo ba photo bimi que oui azana non divorcé na moi na ya photo peut-être na tango ya bolingo balek na bino tant babala ka bozo ataka na mon concert problème attente ngamo na problème na moi na na bimeli moi mo na bala eza ngana ile totalement mabiso ni balé que te baby o basola yena mobali na ye bisike non de abona na problème na moi na photo mais ngana to bala il y a un problème mais le bal ya Nzamba
mais oluka vraiment guerre makasi entre bino artistes et comédiens nabasi ya poto na mibali ya poto problème nena ni te bino peka beaucoup misaka ba makambo ngo vraiment eza na sens te biso da biso ba comédien moi je m'attends kanga penza prise bayoka biso da biso ba comédien musana biso yango toza problème na ba sa poto pourquoi obena mibali ya poto za problème pourquoi songa na problème nanga et kino la ta pourquoi non faut mutala mututi tant mutana problème na tumba aulugande yo tumba kusila na oza problème nanga kuma oza na problème na vidéo bien na sudiata ou bien na papa koba ou bien na tsaka na ndeni tout le monde qui bino ba artiste comédien na makamno so bozo la boza vraiment critiquer vous a vraiment critiqué vidéo na bala boyo ta la vidéo moi sango leki munene ce qui yo peut président na éviter singa pe momi na leki ngaya momi na leki ngaya ngana muke bon photo ngo mona ngo bien te soko monita ngana bala moyo kilanga mawa on m'appelle nzota mikie mais momi avunduka vous comprenez ba donc oh mais mobali atata mobimba mwasi mwana muke o deux tezela ngo normal eza ba makambu ya balanda ngo tezaka ndenge zalaka tamususu na mariage ba basala feti ba bia kingata basala cotisation ya kimbongo ya kimbongo bia te kingata ngakufaki bato balia kimbongo ya na bongo mariage moko bato bamondima en tout cas mariage couple bien te ba jaloux ba ozala bango o sa bomuté amabe vraiment lo sa bomuté amabe za muté amabe donc merci mais pas batonga ka o débat comment mes artisans normal moi so na kokina yete te moi so pe ba ke kokina ote bois ça ba so ba bango ka oui, bah, est-ce que vous avez quand même temps que soit balek na bino, vous avez quand même temps que ça peut balek na nos conseils. Non, tout ça na DiCaprio, net DiCaprio, tout ça les journées. Maintenant que c'est petit habitué, bah ma solo peniso qui ne siko, photo fan d'atelier to meli bani mais na tinde la yo. Vous avez une invitation. Albina na tinde la invitation na Facebook lobby. Invitation mariage ça samedi. Oui, c'est le hôtel. Mariage samedi. Na espace à 2 jours. Oui, allez qui na ozala. Na ozala. Donc atinda ezalaki déjà ba comment même mutazo kabolango, moi ba leta bien na kanga na tindela. Na tindela bino ba na vie Christian. Boza na zayi na epi na meko sulula nayi. Oyo eza ya kati ya nga na leki na nga na collègue na nga. Vraiment. Sola il habitait vie ma souleza boyo. Mono ndia boya boyo. Oh ba côté wana. Teze le puta tala boyo boyo nga momina nga comprendre. C'est normal. Nani on a soli presque ko ka bango nyosu to bandi na net so to jula ba to sala ba rola ba papa to bana pa kalobi. Okitiki na mutasuka o petit la so mikolo na komi fa ne ona olinga mingi nani petit moko boye achaka bani ala te blamba ba domestique nani yanga fier bango tu baba leki nanga na conseil a bango à part papa kuba pe na conseil ya gae vous avez peut-être surpris na question ou na tu na yo tant le que oui au conseil bango c'est bien qu'est-ce qui se passe entre Vieux Makaya na Papa Ntsakala Ntsakala oh papa Ntsakala camarade nanga te ya mutakala Boule la nini ndombale. Non, boule la nini. Ana mutakala mwana na ye wali boso. Na mukolo na ya 3 ans. Alors soit boté boso na bota ngana kezala problème na Ntsakala problème. Non ndi boyoka na te babi guerre na bino Makaya na Ntsakala guerre na bino euti na ANTPC ondre ANTPC ne zo kabola bino parce que bino mbali bozaka guerre d'esprit. ANTPC ko kabola abatute. Bo tamsi azala ba mamone bo mutu na berere na ye tamsi pa ko na problème na ye azoka ngo papa batu. Ma uyo po yoki me ngana na problème na ye na problème était so ya ke ni loba na ye. Nathalie wana fa ke luka simiser bakanga bomba na simiser batongaka. Yango mo ndiko problème ngo ke oui problème eza donc bakel kangana na simiser bomba batongaka. Donc c'est même âge âge kokana. Oh. Simiser comme dakala. Na théâtre était mais na âge mukolo. Pour la théâtre ngala mukolo na ye. Mais problème ni oza entre bino ba na Ntsakala bola ni bakanga na bombe na donc Ntsakala na simiser bakanga na po batongaka batonga ngai batonga ko pourquoi ngai pona Makaya to batonga ngapena na ngadadi te mutanda o gifler bango bambata
au Daddy Kamba qui soit écouté bien bon gifler bon mbata qui doit kenai autant on que oui guerre na bino ba mikolo oyo et yango lelo et ça la mukona nga ah papa na promotion na été ya promotion ba nsaka ba masu mais bango oyo bakufona ni ba mambriko côté na promotion mona été mais babi que oui nsaka pas se plaindre que oui yo ozana respect pas na été ozana respect pas na été ya na pas respect hein na pas respect azana frère na église mo ah maman ma frère église mo donc il y a pas problème hein église na bosambela kana bosambela na zire pas passer partie à petit na ezo babi que oui babi que beaucoup dans labo na bino nde simba raté labo na bino place besoin bakisi na bino kuna simbaté encore bon côté bango likolo kuna ba simisé côté nde ba bakisi ba ratro o mataboli là neto mataba rompo kuna wana côté na ba nde ba bakisi botam so bazo avoir mais nde to bona limité à part du songi na bango batonga ngai mais tu sais obi que aux autres tika ba téléspectateurs non sur Congo winner na qu'est-ce que c'est ba papa makaya non ba mono ko lo boité c'est que tonda kio na kati ya motema yango le lobi misi mais tango oyomo osali au vandi osali analyse entre yo na problème présente sakala osali analyse problème na peut-être c'est lo yomoko et ko utela wapi bo welela mwasi ou bien peut-être bo welela producteur film mo rebeta neti mwasi ni pa sakala ngana ko ngeli Madudu pire mutu nanga tokabolane tabaka nani mwasi nakamongo yango ya uzwa momi nanga nga ba momi nanga video na okokane depuis ba marque ba momi nanga obi ba makango nanga na ndozwa kaya okokane ngota biata meli 3 casier akoka makango nanga te po ba makango na bazaki minene po na tika mamoda sina bungwana makambo yango babi que oui jalousie mingi bazo akize mingi yo ba jalousie bazo akize babi banda vient saka la balinde peut-être eloko pesozo nga bala liboso na ye nga bala liboso ba comédie belé liboso na bino tout nga ni muna fongola nzela tengana na bali te nga so na bali bato baoyeba c'est le foro bala na bala na landa lokolo nao nga na bali lelo après na bali lelo samedi wana kale da ko bala. Vous comprenez? Nga ba lelo samedi wana kale ba kebala. Et puis ba lakisi on a ba TV ba TKM on a pu Chantal Mani Tumbo te pas ali. Donc moi ça na tika ki biso te na regretter ka ndenge atika biso la gishasa comment sur ba mboka nini vraiment. Vous comprenez? Nga ba lelo samedi na likale. Donc lelo ti na bala kala. C'est wana TKM ya moto TKM obi chaîne ngo TKM. C'est ba le puli ba che ba kale ba bandi ba kale. Mama na balaka nga mala koza jalo na mutenga kuna féliciter kanga fe réalisateur féliciter ka penza batu oyo bazo sala ba comédie ou bazo sala mariage nazo féliciter bango mingi donc félicitations boyo ka ba makele la batu te yote balobaki beauté to ba sala mariage ezalaka mutunyo suta sala mariage omona na féliciter bango bala sepeki no artiste mutavala Valère artiste za mutu oyo azamutu oyo donc afuza la ndenge moko na batu mususu te nga sala mariage nanga fomona sans souci alala na mariage nanga ndeko na ngai Daddy Kambala bo olimone fanda na kimia et puis nzapa nzambe na vinani oyo abeda shuna biso oyo daso benga abeda shuba tumbola na groupe Simba nani Lule azala vie masumu Simba micro tongo sati 6h. Et puis Masumu alobela vraiment c'est la première fois tu as fait il y a comédien mariage on va liba meli et puis moi ça on peut pas quand ça tenga même moi c'est bien baka auto quand tu mais il faut balaka moi c'est pour tout moi ça quelque chose moi ça qui est-ce que bino bomona que bino muto ko pesa mwana na bino te boke pesa ka pa comédie ba comédie bala ba batati na te nini te mais mwana blanc bala comédie OK sans souci pas du micro à celle comédie na elle est la comédie nga responsable yori na palais nga bana ba bima palais te ba on est bana ka palais à part petio ya chéri à papa tumba donc ye libanda mais ba alors bana kati ba symphonie ba winner ba consolate et ba nani bana ndaku ki ya winner
Toujours vraiment qu'on avance l'émission na biso Moïse Djema ya Clara Kitoko donc na PCO mbote sponsor na biso ya Congo Winner Télévision ndenge théâtre ezokende lelo papa makaya tant vraiment ota la caméra okolo banini théâtre ezokende bien ou bien théâtre yoke mabe théâtre ezokende bien réalisateur kangai théâtre ezokende bien mais batunde bazokende mabe internet perception de différence ya théâtre ya kala na théâtre ya lelo théâtre ya kala ezate théâtre pe ya lelo pe ezate ezande batu ya kala na batu ya lelo tant que la scénario ça ma papa makaya babenga quand même na ba film ya batu tant que ça ba scénario au moins na ba scénario ndenge c'est là ba scénario eza bien presque na landa la bande ko nyoso na basali ba groupe la simananga na oyo na bana mikela mi ba scénario eza bien mais ba personnage nde ya ngote tu comprends net na chaîne biso songolo pakala to ka sona otala boy mo chaîne ba l'accès ka ba TV ba théâtre hôtel ici au côté nda ko doko na na sombi biloko tango zongo hôtel oye ba ka neti kaka théâtre ngwana ka groupe mais or que groupe mususu do ba ko leka 5 groupe mo na ka neti même groupe même histoire yo mona même bactère on peut ka même G même expression oh hôtel yango batango mingi tant vraiment autant la carnaca rôle ba pesa ka metteur en scène pesa mutu rôle atel bozuma donc na ko pesa e rôle ndinga za boy ko la za na masse sur la PCFS et au fanda bon zala DG et les ganango bon ni abu ba pesa muta makasi et les ganango bon vraiment les nous de salanga pasi ba bien tu ba comme le baruka bazoba tete musala bazoba te et puis muto ba pesa zoba rôle batala kana kasi mbotali ne lungi atala ne lungi bazoba te mais bobita to sala butu sala boye et kulata un peu moi et celle par qui zoba ne lati zoba na ba lock si bloka matoi a vu kaka couper mikolo do ba couper comme cher na batombola donc ba tout comme ça ba rôle ya ba bango tuka ba couper kaka zo akani couper bo oui ba mais muto yo azana bogar mais ça le rôle oui mutu pe ba kisengi pa bogar ko za la mer azolo ba na français pe musu na kati mata me bato ba de sa musala bondi fa ba na comprendre bato do ça agina mutu moko boya simba na téléphone wana na longola penga la bawande ba combattre ça dit soko lobi bon c'est que papa makaya azo déplorer formation vraiment ils a sous-souté et até parce que on a que oui makambo no se ça te pris la minute au mona ka lobi pe akesa la groupe na mais ba former bien té o ebité loko nous ça le biga théâtre aussi théâtre ya ka ça va tout théâtre ça peut mutu afandi boy ni ya ko sala bondeni makaya ngwa oh mais non ezalaka boyete neti noko zikombala na pesi mbote ay makaya bino boyebi musala zikombala za niki na pesi mbote papa bajogo o mona yaya ouais mutata libo abukani na ko seka seki esili ermo ka kanda na théâtre ozolanda yaya ouais mais théâtre est-ce que comment ka ba mutu bana chayo ah mais Dieu vous a bien mais bon on va jouer on lenga ba Nigeria or de biso to la culture na biso ba Nigeria pe ba la culture na bango vraiment yo so monando non te na groupe salon otango ezaka ba na banzo so mona ba sala rôle ba monindo ka bilbo c'est ça la culture na biso tu comprends vraiment biloko ba mission to mona ko pa dingo so ka to dinga angulu mamutu na ngenge wa pasoni mutu mais na théâtre rien photo la kisaka batu société na biso mamna biso société na biso donc auto zo mona na théâtre to présenter bat auto mona te yango ti to la ko la kisanga batu te OK
Donc tu comme que vraiment presque na suka émission na biso papa makaya question vraiment ya suka auto zo chiter nango isa papa makaya lelo ceux qui mo konti mboka telemi a bengio au meka kolobela sur théâtre et loko nini ko yikoloba pona cinéma congolais ya République démocratique du Congo cinéma na biso ya mboka ko yoloba nini sur yango Naombe mangamu po bandeko musu na leka jour na TV na émission de Gomo na lobaka vérité musu e makaya ko kansa na ye kwedi obie vie masu ngana ko sepela kaka mingi mukonza mboka bacha bisoka mais biso moko nde ba comédien te mama mwe suka na comédie personne à personnage c'est le moment mais comment les maman ba benga ki ba couleur ni soit pas présent benga tous les couleurs ba la consultation a bien ça ba tout le monde qui a benga ki comédien sai a benga masumu ba ju d'invitation ba tindi ba o ba kende ki ba ke présenter biso pourquoi ba benga ki ba comédien pour tout ça utile. Mais pour moi mon pesa awawa est-ce que présent masumu ko kende pas mo konti mboka azonga ki ça pesa no compte rendu ya eloko o ba soyana mo konti mboka oui tout ça na groupe mobimba NTPC a exhibition a makambu tala ndenge l'équipe boy tu comprends donc et ça photo ye ba eloko ni toujours ça là toujours déclarer mingi côté c'est dans l'association na biso awa association toujours déclarer ba droit d'auteur société pardon société toujours na dina droit d'auteur ba association association qui nous déclarer droit d'auteur au que nous avons na ndenge nini pour la muka association mo biso tout pour déclarer ba droit d'auteur vraiment droit d'auteur ba déclarer ngwa na sokoda na sokoda de kuno ko déclarer ba biloko na yo ba zo futa ombongo na yo c'est ça mais ngana ko sala association nga moko boité be mutualité nga moko boité ngana sali loko pour déclarer ba droit d'auteur ou ba droit des voisins droit de compagnement na ndenge nini donc bande ko na biso théâtre ba zo ba mamba sala te tala tinga pesi mona sala titre pesi nga on sala on a les cité ça me de faire un affaire na bandiango sikoyo elika 12 pour na silisa deux personnes balonga ke sala ku moko alongwe na ye wana kuta ancien mususu aye yekuta tiki ba pièce o te présent na la salle groupe na ngampo ambo pona nini o internet a fond pona epsi yaya au fond sa site internet faut ça na mbongo donc a monete na zo freiner o binoka batakala musama na pie ba conseiller ro nozozwa lingo sala ba makambo no mususu na bana utamona ngo mabe te non na zo freiner biso ni que je peux évoluer na sala site na ye biso ni yo liambongo nango esengo kaka bokaka Makaya TV Fuluka TV nini donc mawatiro donc deux personnes alors on a dit on a moko la kila téléphone on a été pas la salle pas même ata 3 mois à salité siko mutabongo siko aki a sali groupe na groupe on est le onyeza ya pas même 3 mois ata pour 6 mois siko que ça la groupe no et loko ni ça la groupe na ya zuma vraiment le côté mona ka biso ba mabe banini au président ndenge pe ba jeune lelo pe bazo ba ke wibino bato akala bo ba esprit mabe makasi bolingo fina baleki mingi soki lelo baleki ba bengi yo zuma ngai na kanisi na ngongo to yebani ngano na ebite so ka mabe na nga mais na pe na mabe na nga na ebite bonga so mutabi mabe ni zandeka ba vérité mabe na yo ezaka ba vérité natande na cha tumbao omona ngaso ya hotela biso zuma moye te donc quand même on s'en a plaisir na film na merci beaucoup merci et puis na bela ka peka jour on peut na ya maladie film on peut na lu que l'on sponsor na zone que l'on producteur hein tisikoyo na lu que l'on producteur film mo kitoko makasi na zone que l'on vraiment producteur kamite bo mona bestre na peut-être sorry mon boss maman Sarah Kabunji akolinga ko somba donc c'est ça maman Sarah Kabunji wakwetu
somba film ono osepela ose retrouver jilombulombu pe na kati sampu pe na kati nini susu mujibu te mujibu to chagite sampu ndeza matamba kutela ropa mapa. Merci beaucoup, comprenez que vraiment que tokomi na suka émission na biso message nini ya suka na nyoso tout to koloba wa o papa makaya ko koloba parce que ozana ba fanatique tellement ibele bino yo oza déjà monument message nini o ko pesa na bato baso la ndona minute ya suka po to pesa ba dédicace non na numéro de téléphone. Merci na ba o balandi biso bozita ya kolanda biso nalobaka nga makala linga bino mingi ba neti bamsote makaya sala bo makaya ngeza marque na ngati nga lingi bino mingi bino pe bolinga nga bolinga pe sur la théâtre sur les marques za bo finga kate to bande ko na bino po eza pa ba finga ga finga ka bo linga bo finga te et puis lobo na ko bakisa susu bandeko na nga ya tosala bango mosala moko ata bana poto ata baza awa vraiment ntango ozwi mutu aye na groupe na yo fo kolandela so omoni mwaye te so omoni mpe mutu atambola bakubi 3-5 kozwa ye te kozwa ye te nga nalobaka yango wana donc aevolue moko asala groupe na ye ya matembela nsima ndako mosala ezobebaka abo ntango akoya ye na makambo moko kuna mpe babenganaki ye mosala yango mpe ayebi te mais et surtout bano bazoya na mandefu boye baza na mosala moko te azwi mbe batie nsima a baza na mosala moko te azwi alingi lox okomona kaka kopiaka mutu moko mpo bayebisaki aza pembe bayebisa yozaka ndenge mona zume etaka na yo yebako mosala te ya te mais azwi atoboli eloko matoya omoni koza pembe wana na nzoto oyo na tete kosimba lo tete yango ya nango kaka fulu ye kaka bamokoti na yo obandosala te eya mosala pasi ya papa nga bafinga bamamaki mama na nga mama na ngai afingama balebele na tata na nga na théâtre tala nga pa masumu de blende nasala 10 ans ba 9 à 10 ans avant que pas ma sans souci vous comprenez osala mosala me baondima o te vous comprenez yaya formation bamundangandanga wana bakufala bango na bavie na nga nani jo ya njilo nani mundweri te nani bilolo me banionga nga mpo masumu de brende banionga me wana ezalaki mpona nga mpona formation mpo bango baki bachef na kati ya théâtre prise ya masumu de brende napesi pire mutu na nga ndako sunga nga mitu andoko zalazala neleki ya masumu de brende aza na Canada Dixon Mambimbi Dixon apesi yo mbote Dixon apesi yo yango na mbote Demonte Mukonda mobala batamidi mbote na yo yango oyo vraiment yango ebele nayebi ozosala mpona biso baartiste me oza kobombama nauta kobela mais siko ça va. Merci beaucoup. Et kaka lelo ozomona ngo zoko. Donc au profiter maman opesa maman mbote na ba oya yo pe na numéro de téléphone pour na ba Montréal. Je n'ai pas de maquillage Didier Tabao, papa la Jonathan peut se colocomer déjà ya mukolo tindelanga pe ba code quoi. Ya Jonathan comme da ya ba code fuyaga. Ya teka papa tindelanga code. Sali je n'ai pas maquillage yango ni komi na boité na papi Mayala. Mbote na yo angwana na bosante José Lipasa. Ndukuma venanga José Lipasa ya yo yangwana mama na ngai na bona no tokomela wapi tokolela confinement batikapya igenzinga mvwandu ya yo yangwana libanga na yangwana na biro mobimba na pesi bino bambote na pesa susu nani Yvon Bigogo pasi ya Yvon Bigogo pasi bando zwa ya lando pasi biso bwakisa biso
émission esilaka bamabanga bomabeti pesa numéro ya téléphone na yo po tosisa biso ozobanga bafinga na yo te kofinga bafinga na kasi musu baza beso babengomba mo basoma mona yo to ana décembre v za simple maka mango bazotonga tonga yo papa mpe pavema epo venani za simple pesa numéro de bon numéro nanga ngwana 81 donc cha code plus 243 81 351 32 72 la souci de ces côté que tout est là yo ngala ozalate OK na pesi mbundu makola nyoka les grands producteurs ofongola nzela ya Angola ba comédie ba kinga Angola ba musicien mbundu makola nyoka donc la pesi ya ngwana donc oui makola nyoka vraiment na ebite sona ko ibeka na émission fano yebae ya go memo boti apoti Luanda mbala moto moi ba comédie ba koma ko ganga biso bena senti po janvier pe na boulé déjà na kitada na kitada Luanda wana fona kitala na groupe Mobimba groupe Mobimba c'est beaucoup bon cause attends moi 2 personnes to kitama ka Luanda na systématique 3 so bazar ba passeport ouais bazar passeport Manens Gabe Manens okikomona Gabe Manens bango ba nga bakota Luanda na bosalite mutu nanga moko Tony Lubaki debo Tony Lubaki na question mbote mamo Kabibi Kanku na question mbote na Paris Junior Kabongo na question mbote pa ozali Joël Mouyaya d'accord Joël Mouyaya na bandi musate hein merci beaucoup comprenez que tokomi vraiment na suka émission na biso na pesi mbote na baboni na biso surtout ya Congo Winner Télévision so bomoni image na bopesa louange matembo mon réalisateur yimto apesi biso image wana na pesi mbote na ngai na salon so boza vraiment na besoin bakata osuki bien mutu na wiza la propre papa maman même bana na kati ya salon Selino na kati ya Londres wana oza ba mariage na bino boke na salon Selino na Londres za wana pona bino na pesi mbote na ngana papa Benoît Mbala moto moko bien ngo bakana docteur pa auto sunga ngana ba traitement na bosani ko remercier docteur Alave ya Alave non Alave mu kieni. Donc, merci mon docteur, donc merci vraiment. Nous te comme kolongono quoi. Mais bah qui si nous avons une étude nous avons manganjo de bandoko sungangai. Ou qui si nous bimba soko meliango. Merci vraiment donc. Merci beaucoup tous continuer na PCP bambote nangana Moïse Djema bato maman Clara kitoko babi couple moi bien babi sponsor na biso na PCP nombote passe boza na PCP mbote nanga maman Mati Malunda mamotema bato papa Tumba na kati ya Londres omoni mwaso kumisi nzambe na PCP mbote nanga a maman Geneviève Bosusu Falanga autrement dit maman Yoyo na PCP mbote passe Xavier Baptiste Sunani. Ouais. Producteur nani Gérard Mayalo sur la nani Diakota Papi Diakota Intermatongue na bosanité Francis Diakota jeune moko bien asulaka bien kwenda futuka tekiri sundiri la PCP bambote belé donc moi merci beaucoup moi Simon Pembe avant d'azota la émission oyoyo je lui vais la française na Bordeaux na moi Simon ko ya bien avant d'azota l'émission Jérémy Bonda Anisha Bonda le jumelle d'Endende na Katia Belgique na pesi nombote ma petite sœur Marceline na pesi nombote babi émission tant bota la kayango bobo sana ko sabona katé bobo sana ko tira ba commentaire na binoté numéro ya contact c'est plus 243 89 66 160 47. Je suis là ba publicité na bino tokosala ba mabanga na bino pe tokolekisa yango ngana bino tomona ni mikolo o ezali koya soki nzamba lola azui ba souffle vite tokomonana bonne fête joyeux Noël à tout le monde ba meilleur venanga na batu nyonso à mon boss maman Sarah Kabundi la Cléopâtre moni moi sokumisi nzambe moi sa mwindu na pession bote pasoza bye bye.